Papa journaliste na lobby. Nazoyebisa na lobby utakala biso kokwa kufana mboko oyo atika na ye nyongo na vasente. Eloko na yebisi bino. Eloko nazoyebisa bino nazotutila bino. Ndenge boza wana oya miyebi. Ngai nazana barebeli na ngai. Lelo nanga bokeko zoye ponani. Ayo koloba verite. Verite ya nanga bino bokeko zila nanga ayo koloba verite. Verite ngo nanga koloba yeko sala lisusu nini? Tongi siranga nini? Bino bolingaka muntu oya zwaka 150 points. Oya zwaka 15 points. Na muntu oya zwi 65 points. Muntu azwi 15 points ayo kokoma na 65. Est-ce que mtuno bino sala? Mbote, monsieur le journaliste. Et là, on a la police a rapport à la population. La police a raté pour la partie Songolo, bien pour la Sogini. Mais la police est le Congo. Na yebité na FARDC na policier c'est mieux qu'on a na FARDC que policier. Donc so côté na policier ça le quoi munguna na yo penga do ennemi juré ya congolais ezali policier. Na yebité ba policier aussi ba na odontologie militaire to ba policier ba dans la ba lokoti ka pété quartier ba la disi eteni to yebité. Policier to bo mamutu na débat kaka do débat moko inutile policier a vu mundu qui a tie balle na chambre pas beti muto kufi avant hier to perdre lobby to perdre ndeko moko na route mokali aw ya joueur moi compréhension à souki kaka nenga da lelo na Congo souki comme infraction o a chelox azana tatouage et infraction mais to mona so ke gombe kuna bana papa o ya papa na banani kuna okekuta bango na tatouage tina mukongo soki na wapi tina mukalama tembele babeta ba tatouage bakangaka bango ti mais bayo kita koto na biso koto na changu wapi tu la police ya koma kokanga batu loka bangombe infraction ba bimisela biso vagabondage nga na yebi ezalaka niama o donc betu azana di vacation ake kolia biloka batu yo amako kanga na vagabondage. Mais oh mutu akoma na vagabondage na yebité infraction ngo soki ezalaka to ezalaka te na yebité suki na Congo comme infraction policier akoma oboma mutu lokola ke nguba to mikate to ndeni na zoyeba te est-ce que Congo yango pena Congo biso to yebaka na époque Mobutu garde civil asalaka musala ote ate ya papa Musée Laurent Désiré Kabila biloko to yebaka yango te lelo ekomi tozoyeba te biso to koma lokwa na kata zamba ke policier akomi lokola ke na film oya ya Vandamba loba chasse à l'homme to koma oluka policier to lukie to silani na bango to ndengeni yo général na yebité général ayoka ilaka ba général oya pesa kambela ba policier na ifo ba yoka na yebité musala ngo bino bozo pesa so oyo bozo ko diriger na yebité so bo diriger ka bango ndengeni to botinda bango ke boke bo ma peuple mandat l'été silaka mais bato basala ani basilaka te mandat l'été silaka lelo za général lobi pe ba kolongola yo za sous général te yeba ke oyo salaki ezalaka ba compte rendre tant yo sala pona lelo lobi pe un jour pe ba buka fonction na yo ba ko chape muninga mususu ka na place na yo akozongisela ka ba compte rendre oyo salaki pe baninga yango wana mokili tolinga to sala bloko. Ce que le quoi comme on y est mabe, la population est là, et nous c'est pas na yo général. Yo que la population wana, nous comme moi ça ni ko changer un système. Bon ça y a un système moque, policier ko ça la 6 mois, 2 mois na nani, na site boche wana. Asali une semaine, 2 semaines, bo changer site mususu, bo tindi Kasangulu ye capitale ye ake Lubumbashi. Donc bon ça la mango ba tout bon. Moi policier a mesana na batu zate oya biso koma policier akoma ya agent puis pété ba miyibi policier c'est même kuta kanga yo mwana ndako ayebi ke na koza quelque chose
policier zo coopérer na fazer policier zo coopérer na kuluna o mona penaka o policier anteni akoti pe na bar basomele masanga meli asali nyoso esengali bakuluna bazolesa ye mais yo aobatelo ndenge ni yazane à 100% ba policier à 100% ndeko na ngai okoyaka na Pascal awa to bomani ga ta obomana o mona be veneme salama policier zo banike na kozo ba rapport na ebite so rapport ngozo kana bureau to rapport ngozo ka ndenge nini ake kanga ba pecha ba miibi wana ko contrôler bango na ba poche azumwa quelque chose yango ne pas na esava OK na société bo ba ibingelo ko boy o ako ye akimi siko to ye ba ndenge nini awa toza na zone rouge eza place mo policier ko zanga ti ba ko chape ba banderie ezalaka na ba mboka biso to tambo na ba Brazzaville loko ba milier loko ba Texaco na Brazzaville oke kuta ba policier ba cha ba banderie ba vandika pona kotala circulation en place wana mouvement esala makawana baba yebi ki za zone rouge bato balelaka ba téléphone basaki ki muibe za makasi musala la police yango ba chelie do ba banderie policier avandi place wana ko sécuriser population na biso na Congo mawa na ebite kibokonzi eza mikatete kibokonzi poza na mutu kibokonzi soza mutu kibokonzi te ko forcer na ote ba forcer na tirite ba forcer na tirite so mone simba te batikaka eloko elekitika ezate okolia no fufu anzo moi ko kanga ngona maboko bozo oyoko ko balola ngote okosani ba pesa ka mutu asalaka te ezalo kwa mutu azokata bilanga na makanisi ba pesi elanga lobi elanga yango kata le aye alobi lelo na okata na osuka ao lobi na okata na osuka ao tango baninga to babandolona batu baya ko ta bilanga papa ba akenda kazamba to mona papa na machete akenda kazamba elanga ngo akata ka wapi kote bana ba oyo ba ke papa na biso za nani aza fenia ba pesa fenia ki bokonzi te pa osa lelo kote o eza musala ki ba fenia na Congo eloko eboma biso za nini égoïste so mona eloko eza yo te batikaka o nazaki na ngona besoin oloba yango ndeko ezotambola pena mabe omoninga na lobaka ke na ndenge général songa lobike oya koloba ke insécurité bakokanga wana eza intimidation omoninga nde naza boy naza victime o na uti place makambo ezosalama na kwa mutu nde naza donc mabe eza kuna ya kosakana te mabe wana ezopesanga souci ke soki ekotia na Kinshasa eza mwa pasi ya mwa passe donc eza masolo musu tozobetaka ke bato bazoyoka ozoyoka nga na uti kuna ozomona ke bamboka ezotumbama bazotumba bamboka mais ezobimaka ke o bateke na bayaka mais bato yango bazosala pena beyoma omona ke muyaka azokufa muteke pa azokufa muyaka azokima muteke pa azokima insécurité eza malade donc ye atika b'intimidation wana atika b'intimidation wana ke o se balobi insécurité mutu wana koloba bakokanga ye te bato bazokufa réglementaire eza bembe musu même na zamba ti lelo ezopona te bazokunda bango te elonga ninga alobaka mbote azela deuxième mandat kozwa ngo na mboka bawa deuxième mandat akokende kozwa na mboka bawa awa na Congo bomoi na ye eza lisusu te bomoi na ye komi na mboka bawa po soki osali suka na yo nini liwa azela manda na mboka bawa soki na Congo manda na ye eza lisusu te akita mata akende wapi asala nini na Congo manda na ye eza lisusu te ata ye moko mboka mobimba na ba oba lingaki kozala na confiance na tala net eloko asali na nzela bandundu tala eloko asali na bandundu eske na ba député oyo ya bandundu bangoyi
ba Jonathan Wat, ba Mboso. Est-ce que bakosala lisusu propagande pona ye? Bakosala lisusu propagande pona ye na bandundu po ba voter ye. Na makila wana o etangi wana. Na lolenge bazokata batu mitu wana. Zoba nini akolinga ngo? Zoba nini akolinga biloko wana? Azela deuxième mandat na mboka bawa. Soki na Congo akozwa lisusu eloko te. Général Kasongo alobi oka koleka koloba ke sécurité eza bongo na ville ya Kinshasa akokanga ye abi mpona ye sécurité eza te etake yo Kasongo aza nzambe oyo akeli mokili oyo te. Kasongo biso na Kasongo na biso nzambe mutu akeli biso. Biso nyonso tozo na moma o tozo vanda na mboko oyo eza grâce ya nzambe ya Kasongo te. Soki pona Kasongo mbele Kisasa deja si ekufi. Me nzambe oyo akelaki mokili na ye makambo bango bazosala bandi lelo te batala ngo na kati ya Bible ezali. Soki batanga ka Bible bafongola ka Bible ezali. Bakonzi pe oyo basalaki nkona na ba peuple na bango pe bazali lokola Chilombo. Me suka yo bokonzi salaki nini? Nzambe azindisaki bango lokola bango. Pona biso toyebi maloba ya nzambe tozomona bango baza biloko muke 29 jours eza ya yo mais jour moko ezali ya nzambe bango baza bato aliboso te oyo batanga ka Pharaon. Est-ce que Pharaon a continué ki bomo iti wapi? Limiti na ye ezalaki mutu na mutu oyo azana mokili limiti ezali. Kasongo limiti ezali, Chilombo limiti ezali, Mboso limiti ezali. Mutu aza très long azate biso na bango. Kasongo akosi na ye. Kasongo akosi mutu oya pema kana zolo Kasongo azate. Mutu la kola ngala koki ko beta tolo teke. Kasongo mutu azokengela kapitali oyo. Kasongo te eza nzambe ye moko. Elikia na nzambe. Tokobika na nzambe. To utake pa nzambe. Tokobika na nzambe. Toko continue pe na nzambe. Na Kasongo te. Message na pesi na batu oyo bakolanda ngai bande ngai message na pesi etake awa na Congo toza na biso na armée moko te banda bango baya bakotisa vuya ya armée congolaise na congolaise toyebaka na biso yango te soki bazalaka na teni nini soki balataka teni nini soki baza na ka nini toyebi na biso te tomonaka kaka basoda na kati ya mboko oyo lokola bango bakomisa mboko oyo mboko ya vuya tomonaka na biso bango te sikoyo biso tokotie likia na banani biso tokotalela banani me biso tolobi basala nyonso balingi me biso eliga na biso epai ya nzambe esika bango babandi esika nzambe akosala nini akosukisa esika bango bakosuka esika pe nzambe akosala nini akosukisa mokano eza kaka ya nzambe ye moko oya sukisaki bafilizien oya sukisaki babilonien oyo bakendeki kokotela Israel lelo abundaka lisusu te lokola Congo Kagame pona mboka na ye ata biso tokufi ayeba ke kolongwa ya ngai Kagame mboka ya Rwanda ekokoma mboka munguna kosakana na ngolo koleka Congo ayeba ngo batu bazana Rwanda bolanda ngai bino bana mike oyo bakozala na bambula wana lisese wana bakoloba ngo ke ya solo makambo ba Congolese balobaka ezali ya solo Rwanda ekokoma mboka ya Satan koleka biso awa na Congo po mutu moko akoki ko beneficier na bomengwa muninga te bomengwa muninga ba beneficiaka na ngote bomengwa muninga eyaka na maler kati na libota pe kati na mboka obino bozali aye bango tango nzambe asalaki mokila kabola ki bitandi eza biso te biso tokoma ki ba Congolais na makasi na biso te eza na bolingwa nzambe ye pa aza Rwandais na makasi na ye moko te na bolingo ya nzambe boyeba ke bambula ekoya Rwanda ekokoma mboka munguna kosaka nango makasi
na suki wana yaya. Merci papa journaliste pour l'insécurité à mboka ya Congo. Ngana confirmer maloba ya bandeko ya IDPS. Augustin Kabuya ebisaka biso alobi biso to kosala deuxième mandat. Donc muta ko réclamer te. Oyo nyonso to akomeka koloba ngana kopesa ba combattant na biso minduki pe machette. Baboma bango. C'est normal tant que zomona balobi likambo ya teke yaka. Na tribu ya yaka biloko ne zalaka te pe biloko wana ko banda donc zwaka na zwaka Congo central mobimba moninga muto abomaka moninga na lichette te jamais congolais ko komona makila moninga ne congolais po toza bato toza banyama te mais lokolo Augustin Kabuya lobaka yango bien ke na ko pesa ba combattant ngamba machette pe ba minduki baboma bango yango ekomi ko salema yango ezo salema mweto ka mweza te soki tozolo bakeza ba Rwandais parce que ba koro bango ba signa ti lelo yebanaka te nini ba signa Bulaganda lelo ti lelo o M23 azwa yango ekenda lelo to okende déjà 4 mois ekoki na Bulaganda peuple congolais akima bandeko bazalaki na Bulaganda bakenda kana nini na mboko na pays nini na pays voisin otoza na bango mais bazongisaki na Burundi bazongisaki bango bandeko bakoma éparpillé mboko nezo occupé na ba Rwandais en tant que garant de la nation oya ndimaki eloko nini nazolo bana biso eloko moko te lelo sécurité kotiti na kati ya mboka Kinshasa ba sande uti koleka na rappelaka eloko wana tongo na ozonga na refrain po bango bazobosa na yango bakata mutu machette awa mike bakata mutu mike na komina kimba ya nini na Masina babwaka ekote bateka banguba balokota bibembela babwaka yango babwaka mutu na kati ya saki bakata mike na entrée ya route mokali babwaka bibembe wana famille wana ba bénéficier na eloko nini na zéro na état ya couvre-feu na ville ya Kinshasa na yebite état ngo soki balongola soki ezala kaka na état ya couvre-feu mutu na ngeza boy mutu wana to mutu gane kota ndenge nini baboma mutu ti ba yeko bwaka mike tozana ba bureau la police ezali en 0 mètre ya bureau administrateur auto bengi bourgmestre agent sécurité sala na buto na zagadani fala landela ngo meloko leza gouvernement ya ba warrior ya ba yanke premier ministre yanke yemoko yanke nana hotel mela muninga nana otinda muninga yango tozomona ki yanke zo sala nini ezo salema même ba jeune ba wakanga baza ba innocent comment c'est possible d'infiltrer ba kotina mboka mais bozo kanga ba innocent est-ce que ça lox na mutu les infractions l'article nini balobi keno soki mutu asalisi lox na mutu les infractions et beaucoup basio bakanga suki le ka kanga suki azui lox asalisi na mutu les infractions na code pénal to code nini na batangila biso article na keno ko salisa lox na mutu les infractions que c'est faux bandeko ba diasporante ba surtout bokolanda biso en dehors ya libanda ya Congo ngonge koki b'impérialiste ngonge koki bonyokoli biso tang molai bobomi Kimbangu bobomi mama Kimpavita bobomi Lumumba bobomi Mulele bobomi Okito bobomi Polo tito komi na niveau ya président élu Martin Fayulu bobomi kalala na marche po boya ko réclamer mabele na yeke no eko tega mata mukolo moko te bozo continuer toujours koboma ngonge koki Kimbangu alobaki mutu mwindu akoma mundele akoma mutu mwindu ngano la kabino mabele ya kuku pemba ta bozo boma batu nzela kokotela bomonaki yakobimela toza bokomona yango te parce que Laurent Désiré Kabila en tant que soldat du peuple to kobosana ka ote papa aloba na biso clair que non la guerre sera longue et populaire biso ba peuple congolais tozo ya côté les maso bomaka Lumumba ba lumumbiste ba bimie belé bomaka Laurent Désiré Kabila kabakabiliste ba bimie belé toza na sima tozo kende mais totala mikolo ndenge tozo kendawa Kimbangu azana nzela ba wei nyos tu si ba bimaki ba koko nyos tu na bisimbi nyos tu ya mboka si ba bimaki bozo kabia keno changu tozo kangaka déjà ba Rwandais ba rebelle moko déjà na nini na maboko ata ye colonel Tsobi général azobo keno Rwandais azana yete et filtré azana ngote yaya bakangi mutu na district ya changu yo ke ko sala bouclage na district mosusu okangi bandeko na yo moko to bengi ba ye moko alobi na monoko neke na kangi banani ba fazer na kangi ba fazer na banana ba kuluna to boyite e bongo ni nezanga ki osala pe na changu donc bato excuse bato biso tozokanga baza batu pamba bato biso tozokanga baza batu pamba bato biso tozokanga na changu eza lokuta atu na bourgmestre ya Masina
ben filtre to memi wana o bazo kangana minduki o bazo kangana minduki ba Rwanda bakangina minduki na sous forme ya maboma membaza maboma te na ba pistolet est-ce que ça lokuta na suki wana mwana mboka bote papa journaliste papa journaliste na lobby nazo yebisa bango na lobby utakala biso kokwa kufa na mboko oyo atika na ye nyongo na voisin te ata voisin moko oyo azoni nyongo na ye kokwa futa te ava kufa azate biso na Rwanda lelo Rwanda komi o Rwanda azali voisin na biso mawa 3 eza mawa oyo ezali makambo na bangu moko na koloba mingi totala nano makambo oyo ya kwa mutu makambo ya kwa mutu na loba kango na lobi na ibandeli na lekaka na TV na yebisi bango biso na bateke tozalaka na problemi te biso na bateke tozalaka na problemi te totonga na bateke banda kala epuis bateke tobalana na bango bana o toboti na bateke na biso deja bakoma ba tata na bana babengaka biso bamisusu bakoko bamisusu bakoko ba bongo lelo yo kokoma bitumba oyo nde bateke na bayaka bazobunda bitumba bon bino bateke na bayaka bazobunda bitumba biso nde totonga kala biso nde tobalana biso nde tovanda tolia kisika moko tokowela nini eloko nini o tokowela na bino eloko nini tokowela makambo wana eza makambo ya bateke te eza makambo ya bateke te bateke bakata mutu bacheye kuna bakati maboko bakati makolo bacheye kuna kasi tango bozokata bino bozokata tango bozokata bobwaka kate bokasola bango poa le bozwi bolongoli baposo oyo bozwi misuni boyo kobomba na frigo bolelaka yango kuna bo mutu azali nyama bino nde bozali batu biso toza banyama eloko na yebisi bino eloko nazoyebisa bino nazotutila bino ndenge boza wana oyo miyebi ngai naza na barebeli na ngai natia na frontiere ngala natia na frontiere ya Kenya natia na frontiere ya Zambie bolongola barebeli na bino tala piripiri ya muke swaka piripiri ya muke swaka piripiri ya mnene na ya muke eleki ko swa na yebisi bino kaka bongo ngana zana kanda ndenge bomona kangai na telema omoni ndenge bokanganga ina kendaka na ilamba ona lalelaka na kema kulungulu tilelo ngana salaka na kanda oya zo continue na mabele oyo ngana yebi bakombo na bino na bosani bino te ngana yebi bakombo bolinga te to samba bolinga te to samba nako funda bino na mabele nanga nako banga eloko moko te ata oche bunduki boy ngana ko banga bunduki te ngana yebi saka bino ngana za mwana soda ngana za mwana soda moni ngana za mwana soda tata na ngai babunda bitumba ya 80 jours na Angola tata langa Martin Makoso tata leki na ngai ngana za mwana soda na banga kananga soda te maloba na ngai ozoyoka bino bolingi ko yoka oyo batu bazoloba te pona nini mboka nini oyo ezangi peuple lelo nanga bokeko zoye pona nini ayo koloba verite verite ya nanga bino bokeko zila nanga ayo koloba verite verite ngo nanga koloba yeko sala lisusu nini makamu deja trop tard eko sala nini eko zongi selanga nini bina bolingaka muntu oyo azwaka 150 points oyo azwaka 15 points na muntu oyo azwi 65 points muntu azwi 15 points aya kokoma na 65 est-ce que mtuna bino esala
boke kozwa nanga boya kotia ye nanga sikoya kosala nini nanga akoloba lisusu nini deza makambo esila bolingaka esala mabongo makambo esila wana ezali bavantage na bino bolingaka esala mabongo banda bosala ngo botalaka omoni na mboka oyo peuple soki aboyi mutu aboyi libela akangi misu aboyi na ye libela ok ndenge bozokata boyi biso mitu mokolo moko te tala boni atakaka bambongo na bino abakesi boni atakango bolia mbongo bazwa mbongo kende mabele na nga botika mabele na kimia nyonso botika mabele esika oyo ezali na bafrontiere ata nzete oyo ezali na mabele na nga boteka te ata nzete boteka te koko na ngai azali awo kasongolunda oza kuna na lemba moni yoza na lemba kiamvu oza na lemba ozoyoko ongana zoloba nga bakangaka nga mutu bakangaka ngai oyo ngai kiamvu kenzale bakangaka ngai ozoyoko bakangelaka ngai nga naza respecte na fingaka te makambo oyo mboko tomonaka eza pasi mokonzi moko te oyo akoko tinda mutu kekende koloba eske nga nazoloba na mboko oyo mokonzi azali na mboko oyo atindaka ngai kombone nani yo mboso mutu otindanga eske chilombo mutu akotindanga fayilo akotindanga ngakolo mabele nazomona mabele ndenge ezotambola peuple nanga ndenge azokufa makila ndenge ezotanga siko batindanga bamalipile nga na mutu nakoma kamwa mama nga bana natangisi bango na mbongo wa gouvernement te kamwa mama natangisa bana bazwa maplome moko nazo continue na ye azwa diplome oyo licencié etikala kuna azwa pona lakisa bino ok kamwa mama nalobi boye posa na ngai ezali bolongola barebeli na mboka oyo na mboka bitumba ezala te toleka na élection oyo akozwa azwi oyo mpe akozwa te atikali asimi nzela aluki mosala mosusu akosala soki akobanda koteka mapalikambo te oui mbote mwana mboka Ndeko, le régime en place, c'est un régime au service des Rwandais. Le régime en place est un régime imposé par le Rwanda. Mais c'est que Songo Alobinaye, il est militaire, il est politique. Akoka Kolobape Boete, parce qu'il faut faire peur à la population. Mais nous avons des infiltrés dans ces pays. Il les connaît bien. Le lot gouverneur, le gouverneur, il y a Maïndombe, Azaliawa, Kokutana, autorité congolaise, Ayebisi Bangonini. Ils ont choisi Bandundu parce que Bandundu c'est la porte d'entrée de Kinshasa. Banane. Il y a des informations. C'est que ce sont des Rwandais, ils ont choisi Bandundu parce que c'est l'entrée de Kinshasa. L'entrée de Kinshasa, c'est pas Banane. Baroya poba bengana Songo, baroya poba bengana Félix, baroya poba bengana Kaka Bangot. Kaka yemo ka Songo lobi, il y a pas de rebelles. Biso peuple congolais to lobi, il y a pas de rebelles. Moi na Congo to lobaki po kanga mutuke azali Rwandais. Pe kanga noté. So moni mutali boma. Azana munduki, azana munition, azana téléphone, azana Motorola. Boko benga ka Songo te sur place ko bomaye. So moni liboma c'est camouflé bongo. Mais to lobi te que so moni mutulanzela lati bien elongi molai aza Rwandais. Te bongo te. To lobi un liboma
akokosa na liboma mais aza na téléphone aza na Motorola aza na teni aza na d'office eza oyo ekopesa na la police te il faut biso to se prendre en charge. Laurent Désiré Kabila lobaka Rwanda à côté, yo Congolais, soit Congo, soit machette, soit mbeli, bomaye pour défendre l'intérêt national là yo. Kasi baye, bazali na elongi. Oh bakokwana na ba Rwandais, wana te, libomande oh ya se camoufler na ki Rwandais. Pe azana ba munitions, na ba indice militaire. Pona mbongo ndenge to tamna mbona mboka, mais mbongo ezotambola mabeti. Yo so mona bila basala ngona parti politique. Bila ba osala ngo mutasala bila c'est le peuple. Peuple mutazana terrain, peuple mutakina wenze, peuple mutakina marché, peuple mutasala transport. C'est le peuple qui fait les rapports, c'est le peuple qui fait les bilans. Auto zo mona bilan mboza zo sala na parlement, to moni bilan bataille peuple zo sala na limité. Non. Le Congo va très mal. Mais c'est Chilombo azali incapable de sécuriser le peuple congolais. Le col azali incapable. Toujours Tcheli Banda. Nenge ba américain ba tchaki Trump. Trump a ça des mandats, mais les Américains ont dit non. Celui-ci ne mérite pas d'être président aux États-Unis ou avoir des mandats. Nous aussi, nous décidons, Félix Tshisekedi ne convient pas d'être président, avoir des mandats dans ces pays. Un mandat, voler ou ne pas voler, merci de tout ce que tu as fait. 2023, Tika Congo, Tika Mboka Nabiso, tous les vrais Congolais, ou à quoi s'associer à Rwandais. Pour Hollande Fayou la lobby, il n'existe pas de Nyamulengo au Congo. Il n'existe pas une tribu Nyamulengo au Congo. Mais Moutrabino, par sentiment de pouvoir, tant que les États-Unis, à cause de ce que les nécessaire, à comme on a Nyamulengo, ce sont nos frères. Yo Congolais, c'est que les Rwandais, Maloba, a publié, a fait sa identité, le lo Yangwana, Nemunemboe. Donc le président élu a corrigé M. Félix Tshisekedi Tshilombo a tout dit est-ce que les Nyamulenge parlent quelle langue? Baloba qui est Rwanda, qui est Rwanda na Rwanda. À quoi sert bon au Lobakeno, ben Nyamulenge ce sont nos frères. Ah, par là nous avons compris que Tshilombo c'était un Rwandais en complicité na M. Kabila noko naye, oncle naye, tolobi poto bengana ba Rwandais na mboka oyo. Il faut chasser l'UDPS et le PPRD. Deux problèmes to zanango. Chasser les Rwandais au Congo, il faut commencer par l'UDPS et le PPRD. Ndeko na ngai Congolais cette fois-ci a décidé. Muto Congolais a kopona ye wana ko bima cette fois-ci. O ko tia lo yenge. A comment on appelle le yenge na nzela cette fois-ci 2018. Et vous allez 2023 T. 2023 vous allez 2006 T. Ndonanga on a ebiso yangwana. Ceux qui pouvoir le peuple va choisir son candidat, son président. Bon total muta côté les médailles. Tshilombo papa tokobenga na ye nanzela ka élection ngana zana mindukité. Po ya kobangisa pambo le soya le bia kobangisa na mundukité. Nazana mundukité. Mais munduki nanga c'est la carte de l'électeur o ina kobete la Tshilombo na bureau de vote ta kuna libanda parce que à la cusi ba limite na ye peut a dépasser ba borne. Voilà un peu. Merci mon mboka. Président élu Azam Mutabwanya. Soki Tshilombo, soki président élu azoteka ba livre. Total pe Tshilombo sa atamwa livre mokoti. Ape so Félix sikoyo. Soki Tshilombo, soki Félix almonike Fayulu azoteka ba livre kuna sali. Ye par exemple Mutabwanya ato ebité. Asala ta livre moko. Ape so ofele. Fayulu akako luka pouvoir te. Balebe ya ko bundawa. Fayulu bundawa wapi? Marcha Fayulu sala ngo wapi? Baza bato bazangi argument. Fayulu azali kuna na ngomba côté bazolo bakebeta ba américain na ba français bato bachaka ba président. Pona kokende ko étaler. Ko étaler. Ah, yo l'esprit ake ko étaler nan. O moni mutu bocheli président ba congolais. Il le côté. O moni sécurité na Congo, il le côté. Cette fois-ci bino ba américain, bino ba canadien, bino ba français, bino ba belge. Wa ko meka ko imposer peuple congolais mutu. Pour sentir peuple congolais kotomboka a sensibiliser bango yami balé président Fayulu travailler yemote a kozana posa ba partenaire international contact Salami
ekosalema oyo pe perdre koloba oyo UDPS bazoloba eza kolela bazolela bilan négatif. Le président élu a accueilli tour moko mais Félix Tshisekedi 3 ans a sali 250 voyages.